bandeko deuxième partie bayebisanga te jeudi funa bima na ndeto ma 11h babi funa bima na bima jeudi na 11h apoko jeudi bayesinga bongo nga le mercredi bandeko kingo nyonso pasi nga wana na ba heure nini wana tudai ba 17h mercredi ti ba 19h baninga bayotala ngai ti balongwe ba je crois ba 20h nayokaka douleur après avoir koyoka douleur de kotala caméra après avoir koyoka ba douleur wana na tongo tellement zaki na puta césarienne na bébé mokie il faut na la tête couche il faut na pese wana na butu na pese miki na passion na tongo pe et comme ba 9h na komi na suis bébé na tie na mbetu na lala ki ya hôpital na fa na kiti médecin interne na yo kota amoni nga na zo boucher tabi madame amoni ki na olela biloko esanga pasi nga na yebika ki bato nyonso baba ona lali bien te peut-être na lali na position ya mabe et pe koleka donc médecin interne na coach amoni nga titi amoni au clair ta kebenga collègue ni baye ba motala nga loboko batenga lokolo batenga munoko batenga kota mpando nyonso bamoni ke wana siko ozalaki na nani erona bwana dayeka nga na bébé na ba médecin interne pona bengaki mbuta chiki va gagner na téléphone mais à moi l'état aya place moi za moi manef omke na no délai aya après na lati na pona fandi ba buta ba mo ba chinga na mbetu bandi ko examiner nga lisusu to bandi ko examiner nga bakomika ba médecin interne bakomokota bazotala ba sa tanga ba examen après banayo kolala nwa pongi okanga na mona yebi pete so imbuta chiki va kota erni wande sko no yeba te so kota erni pona kendaki penda mémoire nangi za kite bande ko nangi eloko te obandaki pe koloba to ndeni na loba ite eloni c'est pas ça qu'on doit se sentir ni na nzoto ko do na paralysie na bande ko partir nyonso oyo bando à partir à awa nyonso lokolo aloboko nyonso donc à partir mutesa eza o bande pe koloba te na nde pe koloba te munoko itenga mainga na ndo loba te maloba ebima te OK maloba nde ko bima ngai te après tant na mutachiki va yo kota abandi na kosela nga prière ouais ba médecin ba dala été asali nga prière asali prière ko tikwa kota 40 minutes kota nga na yebe kutike ye azakati ya salonga na zaki na maternité. Là côté abandi prière asimbi bébé amemi bébé à sa prière on joue qui temps devait tenter et ça la table peu à combien de minutes prière on est d'ailleurs à 5 minutes et qui unité d'ailleurs prière autorité mais là kasi comment fumu il y a autorité neti ya ba moto to te abi moto te abeka na kombo ya fumu kimbangu baba bilo musu wa pa bandeko na ko détaillé pena po nga pe na dane ti ko yeba makambo abika atuba na koma fumu kimbangu alobi na bakoma ba maloba musu wana pe nga na kanga ite tanga lobi bongo directement loboko na ngai zaki ya ofanda noki lo wa mutazinga loboko besinga loboko etomwami après izongi na zongi azongisinga na mbetu lero azongisinga na mbetu wana prière mbuta chikeva wana mbuta chikeva gael asali prière wana ya ba 5 minutes wana après asalaki na kombo nende ya fumu kimbangu OK allez na telemi na la azongisinga na bungu na position ba médecin ba ye wana ifuna kota scanner ifuna kota ba examen ba IRM donc ba examen bele ba bimisi bayo yebisa biso clair na mutachike va gael ke eza na kosa na sali AVC bandeko wana ezaki jeudi bayebisa ndeni bayebisi mutachike va balobi o madame akomi na paralysie asali AVC mutachike va mama yesi bango non eza AVC te ayoka bien eza AVC te azoyebisa bango nakoma kimbangu bango tuna ye bayeba kutaki na kan nini expliquer batuna bandeko na nga lokuto mabe pa kan na ye nga na mwaki kana nzete mo boyane si mo nzete mo mke asimbaki yango to bayebisi bongo ye kana nzete na yebisi bango abite arobika arosalo te za AVC te mais c'est interne kuta sekiye azuni osimbi nzete azoseka ye nani mutachike va gael era ndio sika mutachike va gael allez mutachike va gael ye ka ba prière na après na ba examen bandiko
ata résultat moto tokoki okoma bashiko ba 16h to ba 15h. Mais siko nangi na tuna question ndeko malgré prière na salamaki na motema no ozalaki kaka na badoute makasi. Donc ozalaki na badoute kombo Jésus ne obandaki kobelela toloba. Oui na nobela na sa malgré prière Mutachike Vagael asalelaki yo. Ndaika na ko badoute. Yosko prière nini olobi ndo sala nini? Na ndo sala ba psalm 23 na sa 121. Donc eba memio ba examiner au sala psalm. Prière wana. Donc au sangisi Jésus na kimba na fumu kimba. Donc wana eza badoute. Siko okotaki saluana ba mona nini? Delo côté bande ko résultat malunga. Siko tango obimaki ndeni eta non. Tant na yo rozonga lisusu na ki eta na ngida ki bien. Ezaki bien te bati ope na ba sonde. Na batinga ba ni oxygène. OK. Na ope ma oxygène batinga oxygène batinga mai batinga makamio. Nyoso tona pona badoute ka oza. Après Mutachike va Freddy. Mutachike va Maniema. Maniema ayakoya. Na mama Chike va Tuluka. Na mama Chike va Tuluka ba yakoya lia ba yoya. Mama Tuluka tanga koti na kati ya sala ya sala nazaki. Abandi prière abandi ko sambela ka mfumu kimbango papa abandi ko sambela ba réaction moni yo ka kotoka. Ali mfumu Mutachike va Maniema le raye. Yes go mutu penda a no ndeni ye pa mutu ayaki na suka ayaki passer prière ya suka le rasali prière directement ayipsinga tanga senga beli komo na ngai abeli komo kimbango directement lokolo na nga ibandi o nete bandeko bo excusenga tout à l'heure toko okolo bakana munoko te fo lakisa biso pe makolongo pe ndezo bouger em sozo ko sabiso te nakoko sa te likamanda me bako raté bandeko bon komoni lokolo de bouger lakisa pe loboko loboko na nga yango yo munoko na nga yango eza finika no do sala ba mouvement nango on a évité bandeko ya mfuto na bus ba nzamba bakoko na biso siko question na ngina tuna ndeko mwasi na kombo ya Lubanza yo uti na ngambo ya Jésus to éviter réaction to différence ni no moni entre kobelela Jésus na kobelela fumu kimbango oyo auti ko bikisa différence ta moni po belela ki Jésus après bande ko bayo belela fumu kimbango parce que différence no moni na ba komona ni so mibale na moni réaction fumu kimbango ki la ki plus rapide. Mais à Jésus, il a qui tardé pour nous faire prier, nous avons une réaction. L'air, on a une femme qui va gagner, Mutachike va gagner. Nous avons pas de changement. Mais il y a un conseil qui va tout le cas Janine. Mais quand même, au moins qu'il change, mais il y a qui va manier Mutachike va manier ma Freddy. Tant qu'il clôture à prière, il s'est déjà bien d'ailleurs ma casse pour nous qui met. Et d'ailleurs, il y a un pasteur. Baya qui peut à l'église musuba da kana yaba chrétien mais tellement notre puissance de kina kata ya salwana et dominer qui puissance et dominer qui na sens que prière oyo l'église ya réveil zala qui est-ce que bon peut ba simba ki yo te ba mekaite OK sikoyo maladie na erezo ki yo na tongo tango bikaki ezali ka les mêmes jours to après mikolo non ezali ka les mêmes jours ponga bavenga avec les mêmes jours obiki peka les mêmes jours na ba prière ba kebe batali ba yeli biso résultat na scanner eloko ezate ba si le lo résultat bi maté na ARM résultat bi maté ba résultat ezate donc elaxi ke fumukima on ndimta bikisio ndeko elongo ngana oyebisa yo kangama na fumukimba yo momoni o ya salilio ezate ke ndenga salilo bobiki ozwi makasi obimi okimie so kimie eza mabe po yo moko moni ya minene alakisio ezaka juste l'action ka munene na parce que tant Mutachike va Gaël na Mutachike va Maniema bande côté o mamba fumukimba ndoza na baduti na mitema o seka emsozo ka sababeli maboma mais eza fumukimba onde a permettre mambo comme pour comprendre grandeur ya kibonzambe na epo ete yende nzamba kila likolo na se mambo Jésus wana eza lokuta mambo nyoso bate ya bino na Bible eza lokuta alors message to lilobani no yebisa bato bazolanda na eso ande ko wala na ngaba makeup monena mfumukimbango ba makeup batika ba doute donc so il faut ko yeba source ya ba ancêtre na biso est important
Ok, bandeko balandi boyoki onyoso mama Lubanza lobi toye kotala ye ezali biso presse ya association na biso Bena Congo tokambami na Mbuta Chikeva Maniema oazali président fondateur ya Bena Congo pe en même temps tozali sous presse ya kilongo na biso Mbanza Bilaka kilongo bangunza oyo ezokambaki kingunza na kati ya Congo pe na mokili partout eza na Kinshasa eza na Paris et na Paris 18 na 18e na 29 rue Les Roses to sangana kana pona kumisa fumukimba chaque dimanche na 16h et prochainement tozolongwa na tozozo adresse mususu boyeba ba numéro de téléphone to komanase o azana problème o azela ngo ba solution te à contacter biso to tia numéro pour vivre pe grandeur ya munene ya fumukimba ndinga zo sala kati na mokili o poyende mokili ya likolo na se totika tembe to botisa ba Jésus wana parce que azanzamba ba pa ya mindele aucun jour bango ba rondima kibonzambe o eza kati na biso ya fumukimba pourquoi biso photo landa bango donc bomoni ne ndeko za abo hôtel na hôpital abikine déjà mais tellement ba mindela ngo ba mona ki maladie te ba kotike bongo te azana observation ya ba landele boui mais bozo mona ninga zo bouger ta lobo ronde zo bouger abikera les mêmes jours et pas fumukimba ngo ratarate fuma ba mpeve fuma lolendo yaza un coup une flamme de ya to tiet défi omona oya rosala nzambo ba koko na biso ba papa mbumba ba papa matai ba papa machwa ba papa kukakila ba belela fuma ba mpeve fumukimba ngo fula mwana fula mbevo yende mutasaleli mama o tembe onyo sozaki na ngo esili bino pe bandeko boyoki bomme kanon fumukimba bo témoigner ko leka mama o yenge nkeno na beno banso yenge nkeno na bandeko tu o balandi na comment fumukimba azala na bino ingeta